Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Babio comme mécanicien, comme ça va tout comme moi peut-être il y a bambon à malongate. Bon, attends nakin, nazaki mécanicien, nazaki bachap, nazaki coiffeur, nazaki guérisseur, nazaki comédien. Tous les 5 professions on a combiné en nyos. Si on a une angola, si on muta sepe na osale musa, faut ça là. Na sa mécanique, na coiffe betis qu'on a ça, mais si on a mis deux na mécanique na ça on soute. Carré koufité, nga kuna mona awo ndire bien que Congo po. Ne na laboye Angola déjà kalaté reconnaître. Pour na kota na activité ya bangwa mambo ba shungwa bangole mais na ye na jouer théâtre. Ayi sangwa dadi e banala sabanza to. Yala isoka na tala théâtre ezana dadi na kati na bandolela. Po dadi mtalibosa koma film ngana tourner ya nzonzi eza dadi na tsaka alors nanda ko supporter na TVT na ale la dona kokaya biliwa dadi te to so azana mbongo nena bimaka Lembe Kabila waza zone na Kinshasa kuna wazo bengisa ba artiste comédien ba uti so problème c'est que ozanga ki moyen ya koya Kinshasa parce que ozaki na moyen ti ya kolela dadi tout le monde ka ba na matanga pour tout le monde ka Hans Luzola yaka Hans la Duchesse ba Maxi ba utaka poto bae est-ce que bino pe a na kati ya kini ya Angola a so ba makambo roisa maman Olive Nini vraiment. Mais c'est une routine la maman Olive maman oiseau qui peut mingi ba artiste et comédien. Bah eza mamba contact kaka loka ba contact eza te na mamba yebisete. Kasi est-ce que le soir que papa bidi bidi zonga na kina ko évoluer content théâtre ne pas bidi bidi kozonga. Wana pona zonga kini fom tacha maman na paquet. C'est ba paquet le mbang kete. Moi ba guerre ezalaki tricage. Ko trikaka batou na kati pas major yebo kutana ba tricage yango ke ba triquer papa bidi bidi ba film mo zaike major a chio mais ba ngona ba triquer comme la peyo e bande na ko zalama est-ce que major a table boche bibi tendeli mta tek sa film yo bi bande la ko ma film surtout ba kena na bimisa papa bidi bidi na théâtre to kolo bezana bon na TV mta bimisa na TV boy eza na nouvelle yenge mangwao sikoyo mutabimisa na nzonzingi po monde entier banga basombanga na se sera ba bandi cassette bande tsakala papa tsakala pe yimta lakisa muyombe goshi théâtre. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de folie. Awa nzamina na ebi tusiku shuba kolonzo ngo ikomi bwendeni awa ka place makemba ba ibinga mbongo nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lobi na yo tuno sa nini o eza chance de transfert ndina piembo onyeso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe bipai na bipai yasika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et commune adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville, au Lualaba dans la ville de Kolwezi. Katine. Bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi tout au la émission Nabiso Kati parle le monde entier, bolandaka moi Nabino Kevin et Panda Lekechu, en direct en Angola, nakati ya Luanda awa, otoaki vraiment ça la plus boulot parce que Congo Liziba TV o etambolaka monde entier et qui ndaka partout le monde entier, le rose qui bisika nyonso ngote lelo to nakati ya Luanda pona koluka ba artiste comédien Nabiso, koluka ba artiste tout oyo basala ba
basepesa biso na monde na biso ya art oyo baza na kati ya Luanda tokozwa moko oyo boyebi na kombo ya bidibidi oyo asepelisa bino pe asala kitoko na kati ya théâtre na biso oyo ba mama pe batebele basepela nango merci susu na ba abonné batala biso na kati ya Congo Liziba TV pe balinga kotala biso mingi na chaîne na biso ya RTGA pardon le monde entier batala biso merci aussi à papa Paul Fiki pour FBT Misalande aussi que na maman Nathalie Fiki pour FBT aussi que ya Gisèle et Tati maman Versace na Pesio Mbote bisika tozali motema prince Giclo winner na Pesio Mbote parce que otika kabale qui tozara toujours bien aussi que le boss Junior Mawete anakati ya Angola et aussi na Ben batutu boza anakati ya Angola aussi na production ya héritier wadana bi autre collègue mokolo la semaine passée oyo tozozonga bientôt semaine autre oza déjà mpanzi ya Congo Kinshasa et les tokoso la plus un artiste na biso ya monene ya mboka oyo CPI Sabino ovant vous sepela na ye oyo toyo seto sepela peza na théâtre na ye yango tozaki na mboka ya Paris bato be balobela keleke chulu kela biso joko ke Angola lukela biso bidi lukela biso ye yango titan na ye Angola n'hésitez pas à tout ça la penza émission kati abet la biso évoluer parce que toi qui m'en bébélé soi-disant à comment ceux qui côté kamalewa soi-disant comment mécanicien soi-disant comment na chauffeur soi-disant comment receveur to solongo na kati émission na biso kati pour essayer ça batutu bazo ta la biso au fond la biso parce que to solana artiste na biso papa Bidi. Bonjour papa Bidi. Bonjour en tout cas. Donc, moi calmement, là de bouger mon client, mais combat c'est moi qui m'a monté les bonne santé. Santé, c'est que ça rend bien. Moi, je suis tikala. Ok. Salut, ce plaisir, il y a un beau vraiment dans cette émission na biso, salut vraiment bien. Invité message ni opesa na ba abonné na biso siko na bato ba Orlando siko avant de solo elo nyoko baba yo kayonano. Bon, les Ziba TV, hein? Ouais, Congo Liziba. Congo Liziba TV veut dire Bamboka to koleli. Bien que naza ngolé mais na banili musala kuna na koleli kuna pour batu ba yebanga c'est Congo. Donc beau s'abonner trop beau s'abonner tozawa. Donc to koti makambon. Na Congo Liziba TV donc tozali ata boza pata Congo bloque bandokwe. Ok. C'est bien, papa Bidi, tout sur la nano. Papa Bidi, au bio, tant qu'il combat Simo Kimbango, qui a Papa Bidi, il faut vraiment ressembler la mingi na moni. Oui, on a plein de fitistes, fitistes kimbangistes. Donc, na minto na Afrique à Palanka. Na Congo na Afrique à Selembao. Donc, c'est comme en Afrique Palanka. Donc, on a évolué. Ce que vous avez fait, c'est émission de prière et ça va bien. Mais c'est au bandagit. Tout bandit, si vous avez fait sur la tour, on a prière, on m'a dit ça va bien. Et ça problème c'est na combat tata moi na pe molimo santo ya liboso to peso merci mingi pote aussi ko batela biso na ngonga oto komi mingi ba komi yango te. 5 pe bolimisi na nyoso mabeto ko salaka limisa biso po etambo na biso za malamu te yango to 5 biso on a 5 te za na biso bandeti suka pesa biso ba création longola ben compréhension na combat tata moi pe molimo santo amen papa Bidi tout cela nan et je n'ai zakati ya rama solo to beta to yebana no artiste na biso Bidi mais avant de continuer l'histoire na biso tout on a voir no on a pour reconnaître que naza penza na papa Bidi Faya ndenge nyino zakuluka oya ibidi ngaye ne jawa naza pa ya legi na nganzongo oyo flat ya nzongo legi nyangai ngamu na kolisi bango donc lele banzungu bazabanya mikaza kusubila ngai tia kodi pa zuivi yewe sali loko yango ya lubi non fanya kenda kusale miso pa ya nzongo yango na yawa pa ya nzongo donc yango na ibisaki nata lubongisila nga place yo nata pongo naza kuyanya na Kevin Liziba Congo TV za kuyawa yango moyo to kumiawa. Voilà, merci. Nabi, nous va se retrouver. Monique Eza, papa Bidi. Tout sur la non katina yo.
tu bana no kati ya bidi parce que ngana yebe na kombo ya bidi parce que OCP sanga pe na musala na yo na nyonso sala surtout pas na biso surtout grand-mère nanga alingaki bino penza mingi tu bana no kati ya bidi bo mwana ya papa bidi tu bana bo mwana na yo mokie na yo vrai nous ezana nani kombo na Ndombele donc mingi vient à Carlos na Vital banda benga koborerere wala ngana zong si re donc yaka jeune moto nda tumbula parce qu'il vient à sokala tema comment il a kobore bango parce que baksa koborerere do etikala pe kabo dona ba vient pate ba remi kilo la ba yebi ka kombwa peut-être na solo ya Ndombele ndi komolo babotela Ndombele wana komba papa Ndombele tu vas nous via Ndombele abotama wapi via mokie bana mokie parce que ça histoire Ndombele betela so baye bana no katsa Ndombele peut-être na mamba bidibite mais to beta marambu ya Ndombele abotama na Congo mais a fait ça va ngola me bokima beyo toujours on a mokie ya Ndombele vie ezaki ndeni bobotama ndenge ni Ndombele to beta mokie ya Ndombele bimakini na ba 3 ans apata ba 3 ans na ndeto okola tina kinti na eko koma mukolo na boti na kisasa donc Ndombele zela to robeta histoire na yo bokimi na ki c'était comment c'était à quoi Ndombele la kimakini pe via Ndombele zaki comment na kini bozaki ndenge parce que bonga na botami sika na botami na commune on zaki na quartier au hôpital au yango toza na ngoposa betela biso masikoyo na ba agent na 3 ans na zana nji na quartier 13 na baba savuvo numéro 10 tozaki en diagonale na ba César ngina mawa emiso bazoba wana pi masa to kolane bo mwana donc akolongwana na ba 78 toye na commune na Selembao on est na école na tina bandi théâtre na Selembao a évolué tina Selembao to non to no mamba bidibilité to be solo Ndombele vie ya Ndombele et pas ça comment mokie ya Ndombele obotama combien de personnes à famille bon biso obotama 7 mais kokola biso te kola 5 kokola 5 wana mai banda bomwana na bokwa mapa ba parente tata biso mama biso te mazem na sala 12 mois nga abota 1000 balles kufi père a promené au moins kilo abokwa mpa koko ti amba santi ke mwana ye ale ti azinga ti na ndokola kokola nga pe apesinga pa ya de ko vanda pa tata kulutu na biso na njil na quartier 13 wala ba âge ba 3 ans ti pe akulutu na sa teki lo pangwana njil ay somba na Selembao to ye Selembao ti to kona komo kola na Selembao dans la vie na kola pa tato na maman abotanga te vie c'était comment la vie vous avez na comment des conditions de vie des aki ndenge nini bon conditions zaki papa kulutu anda bokola ngai akufa na 1981 ezaka kala na tika ngai na deuxième primaire na mati troisième maintenant tozongite ya kufi donc na kata vacances akufi c'est tas comme à deuxième primaire en âge ni donc muke alors tokola na mikaka tano wana sécurité penda makase mère mama kulutu abokolanga to anokola ka bongo wa classe pe na continuer ka ti akotinga mécanique na meki mécanique na meki ba chapa ba na c'est bon na ça na théâtre a partir mécanique na ba chapa na yeko somba fati anga bon na pesa chauffeur bulanga na ça théâtre mère aboy te aikira musala ba siko tout on a âge à 3 ans bokimela kanini bokindaka ngola sona âge à 3 ans de bobier ti kokimande Congo pona biyema ba kindi le Congo ti to ba père na biso ba era ba benga na siko ba zombo père na so ka to bombie na saba brique to finike bilamba salité ba soda ba yeba na lukilukia sera ba tamna ba nova
baluki père bamoni ete bakende toyosi papa bakei papa bimika ndengana ti Mobutu aye koloba bo mtauti Angola aza ndeko na yo botika bavanda kimia pese nationalité nde tokozwa calme na Congo ti mpe tokoki kokola tokoki kosala mpe na bamisala oyo tosengi tosala o vivre ezalaki ma ya pasi difficulté ezalaki vraiment kokola ya kokufa père vie ezalaki na difficulté en tout cas mais père abota aza ne commerçant tema tona aza place mo te ye na vie nenga na vie nanga ti ye kuti tonda kokutana mais mama abotanga mpena na kokutana edamo mandefu ebandi obima mwa moke vivre ma ya ndobele ezalaki nde na difficulté makasi bariete nini okutana nango vraiment na mokili na kokola na bon era naza na minere nazalaki na difficulté est-ce qu'on a l'équipe vie avec minere très courageux moi ka bata bon nzamba tika bango te na pas fuki j'ai pesi bien na yo pe au somba voiture pour avoir banda théâtre naza de boss mette pai na besobe camion na banda ke zo matériel antenne toya tout ça des films donc ya rande mwana à part ça na bo moi na yo bariete ni ndobela kutana nango bariete moi ya mabene ya malamu c'était quoi na bo jeunesse na yo blo nyo kutana nango bon variété msusu beta maboyete ezalaka en privé mso obeta ngo moni bafete mso mission boye epesi mabe donc eloba boye mpona nini elo mpo ya monde entier oyo ya monde bakoyina yo bakosepela na yo eza ndenge wana. Voilà, merci. Tozana bidi o tozo développer nae tozo la plus kati nae a tozana kati ya Angola vraiment na biki ça ba tout bazana kati ya Angola baka au brigado soko ikomi ba brigado au brigado toko sola soko yebisa biso quand est-ce que papa bidi ya banda théâtre ndombe la banda théâtre ça ka ndenge nini bon ko banana théâtre ngana ndalinga mingi ba sans souci ba kokoden nzombo ba monjali molimo ne pema na kimia bon tema nda sepa na ba mingi sko masa na makaya mayuma ena mona kote abando sa théâtre a sekta bat na tanga ngapelo ka ponga ga sona ene bimela no volala ta ngabi no ngabe fona sala ngo ngapena mekia emope ya kumobenga to kumosala biso pe ya kepa masumu ngana kepa mete pai aya bimili pa masumu ngana bimpa mete pai nde apacha wana nde na évoluer mbamo ezaki nde ni réalité ya théâtre bon réalité ya théâtre na kota on a passe mère aboya sala bazoba nini na kepe na beko pe baspiganga non msala ya msaba dakisinga bina asala mpona mbongo asala mpona kisite ngana simba kisite achenga pe loboko ma nkamba mabela nkamba babi kende liboso mabandi pe au théâtre boye makambo efungami mpe osanti ekemaka ewi mbongo donc ezokota mpena na théâtre donc ramasima mbango asalaka donc ezalaka de facilité kosala kombo eyamamba volonté na kolinga mosala o mingi oya bamisu mpe tokuta ti leyo na babima ya bango te bakaka na nkuku me biso toye tosimpose tobimi donc ba réalité ni okutana ngi pa baina pas mettre pai batuni bayambaka papa bidi pas mettre pai pas mettre pai na kuta bakanza ba ibutu ba tokotane karma ba inane on dirait ibutu akoti ape inane esoba akoti ape inane biso tokoti na ba bébé santé tokuta ba kuna po bébé santé bana tete mwana banda zoena bana dize ba forme ne waza donc bébé santé ambia kana théâtre donc on ba yamba biso tokuta pe na ba Gabriel ba Bijou la reine be bakata ba moindo ba mundu erim tazaka metteur à scène ba tsaka la ba Willy Mambo ba on ba yamba biso na be yoma ba kisitanios to za place moko ti e ko tomber quantité bana njili balongwe biso to tikali ko tika na biso total peu comportement mettre pas ezoke kama mavwanga biso pe to longwe na ba tsaka na Willy Mambo na sans faute ça les dieux du théâtre nga tikala na kuna tema amona ngam na zaki
kokata mete pa isuki yaloka enfant chéri mo boye mete pa linga mingi bakanisa nde balongwe so bayebisinga na ofunda ok nga na tinga bato baya tende na timbeli siko lokazo za kote mwana sans faute na kele na ndako ngabe ndeni biso bo me botiki ngande ngabe alandi na ngai tite volé pe les dieux Willy Mambo a eboma les dieux allez et kabon siko les abeilles na les dieux et les abeilles na groupe Willy Mambo les dieux kufi tite volé Willy Mambo pe groupe monument be kufi les dieux les abeilles tika tilelo tina volé pe les abeilles testing na ya Luanda après na sala groupe na ngai komboka ya Congo les abeilles d'Angola on a réalité peut-être za ina moment za kindengene ba réalité za kindengene na kata ba groupe na bino est-ce que ba rompia mabina malamu za ko vivre na kata ngo on raté partout atana musana bina ba journaliste ba chroniqueur ba maman beza ba kisi ko sambela ko tonga ko swana wana raté na mama zo teka bilona wenze alingazo ka kisi pa teka 4-5 afufuyemo comment le yaga ndengwana mona biso pe bakise ezali kosambela pe ezali makambo mabe pe ezali koyinana wana ezanga te partout surtout bakenda na bimisa papa bidebi na théâtre tokoloba eza nani bon na tv ntabimisa na tv boye eza na nouvelle oyenge mangwao sikoyo mutabimisa na nzonzingi po monde entier banga basombanga na se sera babandi cassette wana nde tsakala papa tsakala pe yimta lakisa muyombe gauche théâtre le théâtre za na groupe muyombe gauche mais j'avais pas tsakala te muyombe gauche era utaka ayaka zaka na vina kwa na be mvine wana ndatamsa serana mete pa ina ngadia na bakabonte yesu kazaka kotambusa sepeka carne ba vedette batambulana muyombe gauche artiste comédien azade ana mbongo na ye do ya fa na théâtre boss atamla ka na me mangwa ona ngadia ti côté batamla yazo mona ay moko tsakala laksa ya banano sala tableau kota lo babo mais qui fait ça va moi mon kef tout refuse la ngoboye amesane petit akezo groupe na oyo azana osiko ye mo peso tina ba mdalaksa théâtre aloba opemo et après tant que dans le monde dans Zonzing et ça qui est une évolution dans Zonzing bon dans Zonzing mais zaki premier fana kota producteur a sepeli a senti maoke donc na sasa en Zonzing mais na kota super major bisadidi kuna sikote mo batonda tourner mingi ko tourner mingi wana yango pe ebimisa biso batebele qui va jani va rejoindre biso pas major ba Caleb ba Po ba Willy Mambo da banda malongwaka apesima takala bende sous la zone soit bani siko tourner donc ezara to ba producteur abimisa peut-être pas bibiliser major bisalidi ba bazake bele mais mingi ça visibilité mi est pas major tellement ça coiffeur na epeka ngai ba masa so politesse so ba yega ngam na ndakata bonsuki surtout la salle flat ba comme ya na flat na ya muninga ba politesse do so ka ngakata so abenga ya kata ya bili mutmaza kata so kana ngana ti ba Remi Kilola ba JC Songo ba Hermel Kaba donc Titi Kalo donc ba major bisadi ba Gilles ba vo mwamba ba JD donc ba nyonso tuna ba etiki mbukusu ne tozoyoka pas major bisali les amis on toka ba réalité za ki belé moi ba guerre ezala ki tricage ko trikaka batu na kati pas major yipo kutana ba tricage yango ke ba triquer papa bidi ba film mo za ki major a chio mais ba on ba triquer comme la peyo e bandena on ko zalama est-ce que major a table boche bibi tendeli mta ça film yo di bandela ko ma film jaye kuna di kotsa pour moi danger on kotsa bato kotsa na ndako pas obini donc jamais au tourner le bas so va tourner film na zate le bas za voyage sans za na kin fois era attaque scénario
Di, ouais, combat bibi, exact. Jamais. Bibi yaba. Kota ndako. Donc yaba nengwa. Ouais, que poto ba tuna. Pour dire que musique n'a pas d'intérêt comme fan. Pire mutuna ngai. Zaga nengwa. Ce que le gens dans le monde de théâtre, pour Bilibili, c'est le succès na yo, belé na kata théâtre. Lorsque vous avez ma carrière na yo, oyo fala na Angola, et là on y est poussé vraiment que papa Bilibili a tika monde art qui à Congo, a s'intégrer na Angola. C'était quoi? Ils ont au bunga na scène, ils ont penza. Bon, na scène na bunga te pour un peu na tourner, mais mi collègue pour moi marqué na yanduki. Pour groupe tombo kama be mi kolo. Tu as nos coups de YouTube bisonios. Donc, carré coup fité. Nous avons bien que Congo pour Angola déjà calaté reconnaître. Pour nous côté dans l'activité, il y a pas moins de choses Angolais mais na jouer théâtre. Donc, il y a de la facilité pour côté na milieu. On a côté déjà. Les manifestations en 11, il y a gouvernement, Biblia Zawa. Quand on va traiter, on va souffrir, au Kemba, on va comme un mécanicien, comme on s'est mis tout comme moi, peut-être il y a un bon à ma longue. Bon, attends, Nakin, Nazaki mécanicien, Nazaki bachap, Nazaki coiffeur, Nazaki guérisseur, Nazaki comédien. Tous les 5 professions en a combiné en nyos. Si on a un Angola. Si on a CP dans le salon, ça faut ça là. Ça mécanique, la coiffe bêtise qu'on a ça, mais si on a mis deux on na mécanique na ça on soutient. Donc tant ils ont cocanté, le bas théâtre na musa na qui docteur. Alors musa qui docteur ndé on a ya on mesimbinga ngala zo kembate na ngola. Si na bengisa mwasi aya, na bengisa ba mi bale baya. Moko abota magi déjà là, siko bale ani. Bale zelo be makasa kwa. Ce qu'on est le traité surtout ba combiner sur autour na ba kin na ba Angola ba Vanda ba Gabriel ba Mato ba Meitwana msu baza ma Moindo awa ba combiner belé plus ya basi baza na kata Angola awa ba kosala kindumba ki prostitution bazo za wali la ba bazo kina mimbali mo ba posa ba monga mike te vitesse que maman pesa ya so bisto yo ka dibanda ya mboka. Bon koto kenda te likole ko ya eza lokola sango ka bat ba pesa zo lokola exemple mutu bol ba étoile Gabriel Mato aza mo mwasi mubala sepe na e po msu alinga na star a sepe na star alingi babando love bon yema monde to kendila esimba tena mutu ibale kufina sikwa fanda ka mofazo sumususu era zo mususu alongwe na wakala zine mususu bobenge ndumba ndumba ndene eskatere mage na babala longa lati chipa mukuse akaba batu jamais ozoma baba sanga ba pesa alingi mubale simbite bakaba zisu mususu leza kande mwana c'est simbite bukabani pour des personnes pour tamlanza mufubo yoka so boyoka nte fubo panza leza kande mwana. Bon, le traité que maman Moindo peut-être habillé à mon manabana mike ba comédien a Miraesa ba il va venir mieux fonctionner bien par rapport à Yakin invité pour fallait que to yoka yo bi ozo souffrir na yote ozo vivre no bio ben ça moi mais réalité Angola bi comme dur cause les sauté passer comment difficulté comment makase est-ce que le soir que papa bi bi zonga na kina ko évoluer côté théâtre n'est pas bi bi zonga wala pona zonga kini fom tacha maman na paquet. Si vous avez les bancs qui étaient, pour nous, on a bien, on a bien. Santé, tout le monde a pour nous, la maladie, on a bien, fort. Presque, mais, si j'ai ça, on a bien. Donc, province de Vajak, Kozon, absolument, ce qu'on on est toujours en Kessima. Oyo bi que Dadi oyo akufaka Dadi kitambala molimo ne pe manakimia vena so Dadi tant akufaka boyamba ngondeli moto bo joane trop bina Luanda ezala ndenge ni likambango ngai sangwa Dadi e banala sabanza to yala isokaka natala
théâtre ezana dadi na kati na bandolela po dadi mutalibosa koma film ngana tourner ya nzonzi eza dadi na tsaka alors nanda ko supporter na TVT na lela donc na kokanya liwa dadi te donc so azana mbongo nena bimaka mais kokufa dadi nga uta province na ekala te na oke province na ke traité document ko zonga na ngai Luanda nde dadi akufi na pululu donc mamoni na zama elote so za mbona ngabima pona dadi na ngabima Congo na kelela dadi na zonga na zama position de faiblesse. Parce que le bandit, tout le monde a des problèmes, tout la réalité, mais comme belé, tout le monde a maman Olive, maman ni maman, ou a plus na ba comédien. Parce que au monde il y a des difficultés, ça pensa na kati amboka, ba problème, tout le monde qui est là, maman Olive, azo qui peut mingi ba artiste, problème boye, artiste aussi poto, ba e ma ba e Kinshasa, aussi partout. Est-ce que bino na Angola, est-ce que bazo qui peut bino pe moi ba pele yaka, maman ni maman zana posa na yo, est-ce que rolo bani message ni relancer? Bon, awa culture wana ne vandi penzate ne vandi makasi te mais mboka na mboka eza na makamu nango oyo eza Congo eza okokutana boss mo boye bakutana na ye ayebi kaka artiste nda ye boye kozonga na ye ayelika matolo olingo kenda mwa 200 mwa 300 mais asiko na mboka eza bongo te afoya na projet oui pas mutué na projet na sabu azui mukakatelio ya te ko yega matolo ngwa na bindenge to moni la première dame honoraire maman Olive Lembe Kabila waza zone na Kinshasa kuna wazo bengisa ba artiste comédien ba uti so problème so biki ozanga ki moyen ya ko ya Kinshasa parce que ozaki na moyen ti ya ko lela dadi to monaka ba na matanga pour to monaka Ans Luzola yaka to monaka la richesse ba maxi ba utaka poto baye est-ce que bino pe a na kati ya kini ya Angola a so ba makambo rolo sa maman Olive nini vraiment mais c'est une routine la maman Olive maman maman ozo qui peut mingi ba artiste et comédien ba eza mamba contact kaka loka ba contact eza na mamba yebi c'est message est comment message sur le bina mama ni mama iko koma rolo banini pona message mais tina eza na Angola bayebi na bango mutu mo azate se pesa Congo makasi bayebi kaza Angola naza na ngai soki musala mo esengi na osala na Congo so batindi wa moyen na bimi na sali na zongi na ngai na osala c'est mo peto zaka via ay major abensi a futile bi avion ake a tourner film a zongi lwa zagana donc apeso babenga musamo esenga ngai na okende po nanda sa pe na RTN7 nanda sa na kupi salongo so kupi salongo ebenga mwa posa tikeza ya dada na kepe na zongi na sawa le lobby ga papa benga ozonga na mbole c'est yambaki mama étoile abi peut-être na Angola évolution angolaise sont des ala qui sauté yango azo décision azonga na kemizo ba kizo vivre bien bien parce que ya kosibiso to imambo ya solo bon ezaboye ye ana Luanda azoteka te mwasi koteka te koteka ni tenabi mwasi mimi koteka ni mais faut ça commerce bakikolo bashikwanza bawenze mwande mwana menga sikoyo net na bato basalelo te bato bakendaka bapianga omonteke aonyo koma Luanda menga sikoyo nana musana sala nena abwe na Congo bazolela donc fona zonga mais na ozonga na ngame na ndoketala bango na zonga po bana musiba za kuna batama musiba za donc ngazo sana nga musana ki docteur ya bokoko na traité bato bakonzi bato belega oba ozo soin ba bika ils ont raté donc okotika bango batika nana comment passe. Voilà, merci d'avoir abonné à Biso ya Congo Liziba TV. Oyo ba hotela support le monde entier. Tous un artiste na Biso papa Bidi au plus tozo sur l'année awa le loso rosenga merci na ba producteur o le on so jouer na ba théâtre na bango. Mutuni no rosenga vraiment merci pour
rolo banane. Bon, il y a les bosso major Bissadi du Zolo Zolo. Naba Santu Sejos. Chise Songo. Rémi Kilola. Hermel Kaba. Titi Kalu. Alpha Bokoli. Etiki Mboku Sejide. Gilles Bavon Mwamba. Donc, Bazakoute Bele na Baya Lolo Swami. Baya Yuyu. Donc, Baza et Bele, Bamsouk, Bakombo et Kimi. Sur le logo de caméra, Nabiso, de Chris, oui, Nabiso, dans le monde artistique, il y a un artiste Nini Oyo Ashoka, Papa Bidi Bidi. Artiste Baza, bah, mais, on a le droit à l'imsara, moi, on a le droit comment ils ont tu commences bien. À l'imsa, toi, bien. Tout ça, là, qui toque. Il y a le droit comment on a. Pour ça, on a vu comment c'est que ma campagne est un thème. Pour des vues na ceza tonga ko bundate biso na nzonzi za bongo tonga me ko bundate okozwa muto sasi na ko tonga me ko ta ko bundare ndengwa. Merci. Souvenir ni malonga ou peut-être pas Bidi à se trouver en théâtre mais bilo akito ou peut-être oui que loko pour na théâtre ya mon ezabo eto saini bilo ni malonga pas Bidi azanamo. Bon relation pour relationner l'équipe tout. Bon, si on a bien à Congoati Sébastien, c'est 8. Il y a des choses à mon sabso Angola, après sabso Lengangola. Koye bana banzung. Ils ont des relations. Badadi keko comme au Canada. Bon, nani commandalo la Suisse-Irlande, mbala mana omi. Koye ba maman de marque et de presse. Comment va Gilles Van. Vieux Cocotini, tous, oui, on a Emantam. Nous avons dit que les relations ont vu déjà donc il est bon. Pour son alléli, il est voilà, merci d'avoir abonné à Bissotou, à la Congo, Liziba TV. Pour comprendre, malgré cette hausse à la cadre, un peu. Moi, Mbilinga, moi, les gros va te faut tourner kakapo, il n'y a pas de choix. Malgré Maké Zali, merci d'abonner tout, merci na confiance sur tout ce Papa Bidi, auto soigner plus makamu a na kati ya Congo TV. Malgré tout, vraiment t'es à bimisa parce que tu côté la pesi mayangonga il onyoko bakisa po to ce comme dans la soirée émission na biso. Bon, là on a au bakisa ba relation na besoin na mikili bobo santé onde kona bino ba janora lundoloviti donc leki na Sadan diakis de mwana mbuta mafuala donc ba Blaise Siboma donc bobo santé onde kona nombo tika na Luanda donc na zaka na bosa binote donc nous allons vraiment ba soutien za la ra ebele groupe na bino ya ngwana ba Barcelone Claudia mote na bino ya ngwana en tout cas tozali. Merci na décrit sur la caméra, merci à tout au venir biso na kati ya Congo Liziba TV et bientôt là tozala des retours na kati ya Kinshasa parce que tozasu na Jobo wana bana tu ya Jobo tozoya. Merci na Oscar Marie tout le millionnaire en kilote, merci na Kabongo Kasongo aussi na Pesio Mbote bena ba joueur tout au bolinga Kevin Pandala Kechunga pena linga bino. Merci na artiste na biso Papa Bidi to sepeli koyoka kati na yo na yebi ke to ko support sur la susu ya ebele et to mwana mbala sema bye. Congo Liziba TV pour plus d'actualité, abonnez-vous.